tracks today. Katika Pesa TV, katika Pesa service traiteur chef katika Pesa ni États-Unis. More tracks today. Yes I. Katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV. More tracks today. Yo, quand tu dis ce qu'on a peigné, c'est comme si je choqué passer à Mike. Ozo choqué, attends, tu l'as dit, tu l'as mouki, tu as dit que peigné, la maman bana passer à Mike. Yo, tu vois ça, ni bana. Tu sais que ça touche parce que peigné, la qui s'acheter. Ozo mona. Si. Autant bon, un mentor, moi, ma cambo, c'est si là. Azana ma cambo te, mouillé, c'est longwa. Saint-Esprit c'est kima atikalaka musuni ya pamba. Donc ça dit autant buisoka boyo sans le savoir qu'il y a eu bon makambo. Parce que peigner le tambo ina mentor mo boye o comment na poa sa makambo longwa kala. Yo kasi passer de l'île Seigneur dans ça sous makambo. Makambo ezara soute hein? Makambo ezara soute mentor non okizo ya mabe. Makambo c'est longo nguye c'est longo otambo ineti kota suka pa et que le gros makambo na nini na aéroport. Si réellement famille Marie Moussamou paye à son âme Marie Moussamou, si réellement ba yebi loko passer les sur le bateau ba mimi na justice pona ko salir ba komba ya batute comme pasteur Sonic Afuta na makambo yo sa nini lelo na ba YouTube comme na ba mineti ba comme ko tsaye papa ba tafanda na ye arenyaka na ye soute on va passer pour les gars ba succès bazali arenyaka na ye soute zaka yo poko ba passer continuer succès leki pasteur Sonic Afuta arenyaka na ye soute afana na ye na kwa na ye oyo ko tombwa na likamu mo non mais attends au moins tu na minute to fandi boy to c'est la dynastie oh bon c'est encore ba ndi ko bimi te to zela les femmes makankolo donc les hommes fiers et femmes mankolo ay ko asangisaki te yimu ta sangisaki apese bango pe banjembo ata batongi ye ame makankolo po yemo ka sai nini andima ki lisanga la tolobaki on ka awebi ke ba voice ebima tolobaki yango po to yebaki songi azali to yebaki songi omonye émission na fozonga te zongi se mission wana ezali olobaki yango boki ba téléphone ndike ko bima parce que to yebaki papa moko mukolo azawana nani songi ça dit soko yebi que ça tricage tika ko se justifier vanda na merline na palais bosuka nana boduga a ser na bino et dit badiata aza vie na bino bobongisa entre nous botika ko se justifier na ba émission eza buzoba makasi bomema bankolo tina suka ata leader na musique ezobeta te okolobele kaka ko changer te ata leader a bloqué lobele kaka ata ke concert ba monsieur chez méchant lobele kaka ata ke concert au matin na podium te lobele kaka mema nkolo Herman soki osali agence ya pornographique yebisa biso to préféré to futaka bien to bandota na cinéma nga mona ke na conscience na nga bi na ke ko tala mutaka Herman na cinéma na ciné même c'est ça téléphone là ba iba ite so bisa épisode moto osale banko pona nini ka bera wana fait tomber pa na ye ba liboso na mona mbanda mukolo abimi na YouTube to mona ka ba jeune fille mbanda mukolo abimi na YouTube na libala ya dogo te likambo eleki kilo makasi mama zo raisonner tolomo ya ajuana adogo erwaza ko sepela botika asala ba nuit de noces na kimia lune de miel na adogo asango na kimia katika Pesa TV boyebi ser na nga bien bon yaza ba kota ba state ye kuna partout so bobengi pour na solo ya service traiteur katika Pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mimi bazara te o ba jemo boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Kapachi Total qui sport en tout cas aurait tout ba prix pour na service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o de Tchewana boke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika Pesa TV bo à la décide. Voilà.
Capage Télévision, merci na ba onyo so balandara biso, bolingara biso ebele, bozo sepelisanga, na esi bino ke na komi na matière ya construction. Donc na komi na matière ya construction, na komi na reconstruire bandako, na komi na kopa mapango. Pour ya chronique 15 eza mwana mbilinga, mais na zakaka pona linga ngo po yango nde makambo. Mais copie ya construction, na zala Malika manya merci na ba Olanda biso. Bienvenue Malika. Comme il y a construction dans Malika, on a monté na Gabon, on a monté en Afrique du Sud, on a monté partout. Moni ba vient biso ba kenda bazo ba mbongo, o ba linga ko construire awa bazana ba tuté. Ba famille ezo lia batu ba mbongo, ba bazo lela pour ba ndako. Parce que biso na Capage Télévision tous associé na ba architecte na ba maçon. Na ba maçon. So Malika ozalem na Hollande on go tonga ndako. O contacter nga na contacter architecte ndenge ozofutela mbongo na yo nga moko nazana tozomona tozokangela ba photo tozapena muta famille yo opesa muta famille mbongo te opesi biso agence biso sko to constructif to batelo immeuble koluka mbongo za passe on comprend encore lelo tu na comprenez déjà oui pe na timbiso po kotinga na kopo na kota suka na kopo yo binga na kopo pas maté. Donc, les Camerounais, c'est à l'Imania. Oh, et où c'est pas Carmel Odia. Oh, Mania, oh, il y a la COP. On a un pourcentage. Mais bisoto, il y a un bisoto basoda. Oh, on a un maloueka, tozali. Nantele, tozali. Voilà. Ce qu'on vient à biso, oh, vous avez un sport, en tout cas, à Zawana pour la mamanda. Donc, ma construction, voilà la pomme. Voilà. Tozawana. Vraiment. Malika, bonne santé. Ouais, bonjour, on a abonné tu à Capage Télévision. Bonjour, on a tout Balingama, il y a Malika partout dans le monde. Naïbi qui est en bon on a devant la télévision, na bino au CPLA déjà. Tant bon on a radio, oh batubé, ça même nama et miso. Donc en tout cas merci beaucoup de soutien na bino, encouragement na bino vraiment. Bon continuer toujours à s'abonner, hein, bon s'abonner à Capage Télévision. Naïbi déjà une grande partie à abonner à Capage Télévision, bah y a peu qu'on sunganga pe na Malika officiel TV. Bon continuer vraiment à s'abonner. Merci beaucoup na Capage Télévision. Merci na bino tout au soutenir ngana lobaki anniversaire nangeza le 23 octobre. Okay. Donc dans une semaine batutu balinganga hein batu bayaka Malika na lingaka yo na téléphone bo se manifester parce que tu dis que muto balingaka balakisaka yango et puis to tcha numéro na yo et moi na ba preuve na fetarna na anniversaire te pour na beta ngo lokwa kara veshina rambo nga pena sala ngo lokwa veshina rambo na kara na beta ka kara mais tout so batu bo se pesanga vraiment et ça plaisir pour nanga chanson mbemba 2010 l'homme de Kindakati ça va ah OK bien ça va siko ça va yango moni na lobaka yozo mona joueur akwei azu choc na lokolo bambaninga ba joueur ba simi mitu o mona ba je yo mona ba poisson na bangote donc c'est ça quoi qui bango tu ba sima boko na République ozo comprendre yango moito na lobaka soki tozo samba pona riche samboka to sambela pona Chancel Mbemba bacha na photo grâce à la photo tela biso photo ya Chancel Mbemba tela ngana ninga tela biso lobaka bozo tia bo tela biso Chancel Mbemba en tout cas nzamba batela yo la chambre de Pichu na très puissante qui toka zo bala au bala na novembre on peut sentir hein ngape kala te chacun son tour chez le coiffeur mon bal ya koyi kozala mais projet salama et kokisama eza lokwa ngana za na nzela na to comité nzamba sunga biso to komatina suka en tout cas merci beaucoup na batu balinganga mais Jimo Paradis je vous aime beaucoup merci beaucoup super bien c'est nickel OK donc papa ça wa no bunga te batu ba kokana bongo eloko na yo obunga ngo ya yo ba chibo ba remoka romoro bungi te ba kasi était mais tala ezana ba fille au père balingaka déjà ba chimo ba remoke bango bazali na biso ba fille baza basala makambo ya sombi biso to seba parcours te kapashula ba fille bazali o basala ba parcours bazo coucher pa ba jimo na lobite ba jimo nanga mais na kota na milieu ba jimo na découvrir makambo ebele OK ozo comprendre na découvrir makambo ebele ozo kapeli solo petit non ba jimo ko ba ndo retrouver belé oui na zanga bango yaka na chez les amours kuta mo bayaka on va belé obile mi moko kaka mozo mona mi belé mi balé
basi bajimel naza bajimel nanga bazaka na les vrais frères en tout cas nalinga bino mingi mais yo ebi père atikaka c'est ça père oyeba ikaka otia ba signe na otia ba signe te mais oya yo oyeba ikaka basi kaka Dani Paradis azaka pe ya bato Dani Paradis pas ya bato donc moi ce n'est pas bien Chloé Paradis disons ok on kabongo donc voilà quoi c'est donc ça je sais qu'on est ensemble beaucoup de soutenir biso ça vraiment plaisir kitoko malika en tout cas bolingo on dirait baby bolingo neza qui pena na vraie valeur na ngona kala lelo eza bongo te moni tozotanga ba paradis awa ezokende bien mais bato ebele bazo se plaindre ke na kala ne ezaka pena nde ozate bo omona père azolandela mais lelo eza su bongo te po bato nyonso bakoma na invitation mokili ya moto akoma na badoute donc vrai amour pena ezala te okoloba te kapashula vrai amour ezali vrai amour ezali na bino mibale so bolingana na vrai omoni ngai ata na 100 francs na saki na ngai mobile na nga fa yebake na 100 francs so kapasha kabela ngai $10 na futa taxi fa yebake te na parcours na lekaki kapasha kabela ngai $10 eza parmi ba signe oyo la ba vrai amour yepe na nzela na eto nga kendaka na ba copie na musana na eta nga yaka pe asuki akutana pe na mo $20 na saki na ye ayebisa nga na nzela na lekaki na kutana na $20 vrai amour yango wana soki après kapasha après mission na lekaki na sala crochet moi pas Carmel Odia il faut na bengena bise na minute na longwe pas capage na komi pas Odia vrai amour yango wana ce que après Odia pe nazo kende direct ndako te na robenga ete na longwe de pas capage na okina ndako to na okita chez les amis vrai amour yango wana vrai amour et sa sincérité faut izalaka bolingo vrai izali kapashula bolingo bato ba commence on ba aventure parce que ba fille ba comment ba lokoso mbongo na place olinga na ndenga vrai mais olanda no mbongo olanda profit yango moninga na sala ki choix olanda profit yango te mibali ba olanda profit mibali za copine na bango défi ya mobali za mwasi ozo comprendre yango moya ba lobaka moi mobali linga kaka mobali dekuna kaka mais ça permet moi ça tricher mobali ko tricher ça normal et mobali ndumba za raté mais moi ça ndumba za raka lelo de biso moto bimisa terme mobali ndumba parce que mobali ko na basi mibali misa to 4 to bengi ndumba te mais moi si so za mibali 3 4 5 to bengi ndumba pe ba opese kombo ozo comprendre bolingo frère ezali yango moninga luka ko sala choix na okokate place mo bono kende pona mbongo mais koto na linga na ndenga vrai te eza souveraineté ozo comprendre eza souveraineté vomina tika pona tika pena place wana ne pena na ebike mbongo bima na facilité na tiki na ngango na la place mbongo ata to lia matembele yango nde bolingo frère bolingo frère eza otiki ko tromper otiki pena makambu nyonso oye ola tepya mobile no ketenga na tiki na zaka na yo eza bolingo frère parce que dans le 21e siècle le monde a jeune fille mo bataka pe ala taper kano bima pe na talent aka na mobali moko et bolingo vrai ozo comprendre kapashula alors pour dire que bolingo vrai ezali le lo banzalande comment ba fille ba comment ba prestige ba fille ba comment ba matalana fata mwana kara danger pour kara danger tam sou jeune na zarana ko kosombe ka rwana te faza na père mobo et aka likolo père mobo a remorkaka ba père ope bazarana ninge pa na momini na palais mais aolanda ka siko na ninge sou ya libanda kuna ka paquet moi jeune fille mo ba confiance na moi car en détail poser un jeune garçon no mo boye au monde ka ye karo ko kosombe nga ngote de ça dit faut père mo bo azala mais to ebité belé ba yiba bango makambo ba yiba bango makolo yango moni lelo ne ba église to comment sambela to sambela kaka te pona kaka o sambela pona famille kala to banda ko sambela pona okata ba lia famille ko kata mais l'autre comment samba tina pona mibali to bima ba to yebité ba auto bima ba mbeli loko ni batika manjoto na biso po landa mbongo po landa mutuka o yebeloko c'est maté au moins il y a comme 40 à 50 parcours on a 30 à 35 ça bien attends mon ami tout comme 50 à boye même tout quoi on a facilité ko kozongo souté pour nini o yebite mi tout kana ba pesa ko neta nini et là on y ba petit kaka ozo comprendre et loko o ba te belé ba ko sambela te yango moni bible lo ba ke bozo zoate parce que boye bo sambela te ozo sambela nini tango ngenda osambela devant nzambi tango ngenda osenga nzambi osenga ke nini osambela nini tango zo senga ko senga ka richesse te senga ba alongolo ne biloko batika kati nawo parce que na parcours no ebi bato bimana ba on te pardon Arsène Loé ka lelo ti ko la service wa papier to non les bandeli pardon ozo comprendre ka pachula donc c'est-à-dire tango osambela nzambe senga nzambe a délivrer yo pe na bato bimana bango batika nini ozo comprendre ko lobaka te ke na sambela mais jusqu'aujourd'hui na oza délivrer te tango sambela ko ebisa nzambe nini
yebisaka nzambe nyonso kende tubela mpe basali na nzambe nasala vi boye nabima na bakingandi mpo avwedi bafia bato mpe tokenda obima bango toyeba mpe betadami na bango te toyebaka te tolandaka kaka ombongo mutuka danger asalanga nazala ye nde makambo otika oyo azalaka na makambo te mais oyo okende ya makambo wana oyebi eloko asema te ozokopa ekapashula yango omoni lelo bayebeye babenga bango bafille ya quartier mais so totali parcours na bango ezalaka canon batamo na mituka bien barula bien mais na ndenge afete 1e siècle oyo eloko te même ata $10 kupozwa faut choquer baleki totinda baleki bakesaki ndumba yo moko oyebi parcours na ndenge otambolaki eloko batika na njoto oyebi te ekoma kobengana na bata bien na bato baoya na ndenge solo ezotindika bango kende yo il faut luka nani otubela osambela bapriere makasi ozokopa ekapashula bolingo avre ezali ndima mutu oyo moni ata bolia matembele mais ovivre na bolingo solo nzamba opambola bino ozomona donc bolingo solo ezali ok merci en tout cas mania to continuer to moni pe bala bazwi examen d'état aux appels parents koloba nini mpona bano barévolté parce que tour opena échec eza mo ebele échec eza ebele baparent baleli bana baleli namoni bamarché papa kabila zonga et tout bon kabila mutando opesa mo bapourcentage nakomprendre te et oloba nini mpona ka wana et puis na baparent oyo bazali kolela et deuxièmement na tuno deux questions est-ce que maternité changera pena mwasi maternité kochange mwasi donc c'est-à-dire kobota échangera pe normalement maternité fait changer moto maternité fait changer moto na contexte eza place o moto nyonso amatrate même bafille ebele bahonora bango mais bazwi grâce yo matana mbeto wana te donc c'est-à-dire ntongo yo mati il faut koliso il faut koneti nga na bamaternité changeanga mania oyo nazalaka avant na bota donc somme ta changé ta après kobota c'est te atika ebongo atika ebongo ezwa etan parce que maternité surtout ndaire libala soko mati mbetu wana ça dit fokola so qualité otika la bongo eso autant tu comme en âge mo bondo oya ko se rattraper tout monde en obélé et ça na belé tout monde na ba famille on comprendre muta mata maternité makola te neti nga maternité changeanga on nazala kana on nazalelo eza toza batumi balé différente parce qu'avant na bota nazaki na ko bima ndako na biso na keata 2 jours nazongi pété maintenant na yo bota na comprendre que na komi mama kapashula ni na vanda boy na tika ata mususu ba master na nga ba yeko mena na terrasse ba yepo na nga mais na tiki bango parce que nazo bijo zonga ndako mokile koma makambo ebele bon nazonga na 17h mais 17h tito koma 23h wana makisha se koma mabele koma kuno ndako ezikaki bato bazikaki na se permettre na tiki bato balandinga na terrasse na tiki bango ba mela nazo obligé ozonga il faut na keta la bana ozo comprendre c'est-à-dire maternité changeanga na comme maman et surtout maman za risouté na comme na ba responsabilité mo boye oye comme que faut na matiaka to nango tous les jours donc c'est-à-dire maternité changera moto maternité faut changer moto maternité ce que changer moto c'est-à-dire c'est que otika la bongo ko zoyo temps tu oboti tam so avant mariage oboti do ça dit faut zonga maman soko komi mama te o continuer kana ba vie moko boy tango mata deuxième mbetu maternité ozonga kate eko donc o koma mutu et ils ont autant eko ils ont vraiment temps pour la bonne classe alors pour la bonne classe quand même na mona bato belenga na leka la bato bele ba encourageanga malika oza maele oza sage malgré tout mais nga katana taka mama bisa njima teke na ko katana nga katana deux fois parce que nga na première nga na logo bato ba katana yebisanga nga na katana penda o ezaka ke bo présenter 112 boka 12 bazui 100 bokatani yo na kati hein quel choc sombre ndenge sala o bandela lisusu parce que na sala loko mona sala fort mona vie nanga parce que zeme ekuta ngai en pleine naza na 6e zeme ye kasenga na boti na bandeli classe na ça que fort na baka même à diplôme fort na joie malgré na boti alors ton na katani naza ko obligé au bandela sous classe na mwana na bande o mais na tika mwana na melisaka nga na classe na melisaka na tiki mwana nga na kei cousine nga depuis Belgique Yolande Mongo atika na mwana Karine Lonjoka ba cousine nga batika na kei lor na nga ke da classe na ke classe na kinga to atonga na zongi na pemi na poko na ke musana ville
ozomona soda nasalaki effort nazwa diplôme ntango naye koprésence susu pour la deuxième fois nazwi diplôme na ngai ozomona donc c'est-à-dire totanga classe tozalaka wana te o mercenaire okota o préfa sombeli biso kuna diplôme o président kuna lobi toa facilité bana non président facilité ozwi diplôme bosiko dicté okomande ni hein ata ba CV na banini bakoma osala bino dicté okomande ni parce que nena bo capable nena za bo so tenga papier na biki na okoma dicté non ça le dicté ozo comprendre si ça dit na ça que fort na zwa na classe mais na zuite na kata ni mais na ça que fort ya royeba kokoma ya royeba kotanga ya royeba ko défendre donc pour dire que ezaki classe ezaki bon local j'ai foot na sali na nga fort na zwa mais na zuite na kata ni bo bandela courage président zana pour nous faire un pourcentage au fait bazo pesa bino ba pourcentage au fait pour encourager bino kuna bokenda ba remorquage hein yo kuna ba pesi bino examen botanga bozo tanga te ozo ba otanga te mais bobimi kuna remorquage ba maki bokoma ke kota ba maki ba presse ba remorquage c'est tout maki ba milimo bokenda ko kota ba maki ba to bokota na ba boyi beta dam na bango te ozo ndeni neti ngabo ne banana tanga ba 6e ne tika ko kota maki te na kumande na zaki na mutalo yenge me na kota na sepe na maki te na kina na ba makia ba ninga na mbuye bango na zongi na ngandako vite na zaki pena mwana bébé na okota na ngape makite OK ozo mona kapashula batika soki bana bazuite soki bazui examen était za ka jeu de foot et belé bata mayele ya makasi bakatana ngana katana na bata mayele ya makasi ade ozo comprendre donc ça dit eza ka jeu de foot kombo ekoti kuna ba ifasango ba ebele pe bazwaka bazoba ba pesa ba chance bazwaka siko yebisanga na ba vidéo to to ko mona bana bossa ba remorquage eza bana ba présenter année oyo poni ba katana te ebele remorquage bo ba lakisa biso ba vidéo wana bana mabe ba timula makasi kapashula somo te bo bandela OK Malika tomoni conférence de presse ya lité ya Kanda okolo bani j'ai un commentaire par rapport à Kobima. Na moni na importance na ngote. OK. Na moni importance na ngote. O moni eza na bato belé ba perdraka. Bato belé ba perdraka na ba caméra. Et puis bato belé ce que ça à comprendre que ça li kombo o komo luko perdre. O moni YouTube kako e matisa bato. YouTube opé e bambaka. Pe ekitisaka. Mais quand même na YouTube so na coach. Oza na coach kitoko. Hein? Obando kende bien. Ozomona kapashula. Pourquoi na lobby bongo? Déjà ce lobby to banana debi à faire réalité ya Kanda. Na loba ki ngo bien. Soki yozaki na voyage té, mais l'été ya Kanda coûte prison té. Parce que après événement akende ko sala émission pèse mususu. Et puis na désolé ya romona l'été ya Kanda ko lobake, bato bazo lobake kota ki prison pour na ba monteur ya Tracy. Donc ça dit yo ngo défendre bato oh biso to mona ke basala makamabe. Si vous avez lobby pour nous défendre, bon, côté prison pour aller. Au côté prison émission. Bateau balanda qui? Bêtise. Au côté qui prison émission. Émission est côté national, national Aïcha Koko. Et côté national, national ya Mike Lokamba. National ya Théo Mombaya. Et côté national Tracy, on a tous adressé à Tracy parce que ce tobi national Tracy total la bateau ba kota ba prison. La plupart bateau ba kota ba prison YouTube eza ka national Tracy. Ça monte prison national Tracy. Nga da chaîne. Ba nyama ko ba kota prison national Tracy. Na émission ke ngamoko na émission kota na kokate. Ngamoko. Na kota madame Mobo Songolo pa ngamoko. Ngawona kenane o bra pa sa pete bakinda na batutete. Biso ke namba mo parquet. Ozo comprendre pour la chaîne wana. Chaîne wana écoute mais ayaka te mais ici on a perdu mais c'est quoi on a désolé scolité ya Kanda lingana te défendre oh bato bazolo baso ils appellent ma chaîne na bango ba côté mais non wana côté biso yo yaka na kata chaîne ayaka na chaîne na yo est-ce que beta bandika te o kata ngo te olongola kati pour nous sauver pour na yeti na moni na nga importance na ngo te conseil ngana opesa ye azonga na be o azaki nango atika loyenge tango kita ba chaîne na ba luke souté YouTube soko za combo ba luko mais combo so esili ba luko te
preuve ane chaîne na bango ya ba Tracy ba na bato ba bandana bango ya ba kombo lelo ba kombo style ba luka bango ba kenda te ba luka bango ta ba interprète ya musique ba rando hein ba kosa ba rando o comprendre ba kosa ba méfiance mais ba kombo de style ande batuana ba luka bango ta ndinga musique ba kocha bango ba kocha ba vidéo c'est ça ozo comprendre il faut être sage dans la vie ko luka to perdre loko o yo monique e sala yo o perdre ngo boui. Ozo comprendre. Ce qui pose na yo mona ke coach nanga na préféré za capage. Donc ça dit avant de ça dikamo il faut na considérer no coach nanga. To tout na ye kenende nini esa ndeni. Parce que YouTube oyo ba diaspora ka o ba yo kopé c'est biso ba vie. Ba mona peso ba iba dénigrer kitoko aussi lipe kitoko o vandi pe wobité. Na sili. O comprendre. Ça dit pour mona ke ta mususu oyaki osali yo moki grand chimini osuki na sanjete okota na plateau te ozo comprendre audience c'est ça partagé ozo comprendre ya kapashula donc soki nga na ndima ko na plateau kapashula parce que na ndima bongo na ndima te ozo comprendre soki na toyoka na ki tobite kapashula emoso ngo yamba ya kapina chez les amis c'est autre chose mais na ndima ko na plateau kapashula c'est dit ya na mkomoto na compliqué tant yo binga nga yo leka na plateau ozo mona ça dit eloko oyo simbi ko lukato perdre ngo parce que so perdre ngo batona o ba olondo ba caméra belé ba ya te donc voilà l'ité à quand so ba ya ke belé po ba kitisoka po ba kitisoka ka donc l'ité à quand fatimba voilà OK merci to ke ngo bien to mona ki no mpenya kuna kende mata ba so komelanga kapage olingi penyel te na ebité bato ba komelanga baza na ebité ka ba maman ndeti nga bato pe ba bana basi ndeti nga to mibali donc on se comprend les bato ba komelanga te ko li penyel te to lingi ye to lingi ne a changer po bota makambo comme komela ye azana bana bino bozo applaudir bêtise est-ce que tant on rozali kam ndeti bongo boza ni ba famille na ni ba boka ko applaudir les mal te bato nyonso anonyme wa kokomela biso bo bebisi ba via bato belé ba faux compte nga kolo ba faux compte la kisanga biloko na dona banga ka faux compte ti nga to singa na ko désannoncer na lingo li soute na bi ke bato batalanga baza plus nga soki bato nyonso ba s'abonner manika 1 million et la sanga pena 400 et quelques sont non abonnés na chaîne na yo bato batalanga bazaka balinga na lingi kaka à s'abonner na lingi kaka à s'abonner bo linga bo perdre bato te mon to ba kamata kana so za bien boza boye so za na cacho mutazate et comme papa j'ai coco et comme boy wana za cuisine interne donc on récupère en ciment mais là ici bino ke bo ça la quête bo ça la ke biso to za bien communauté la biso za ka na méfiance te de l'autre toujours du kambu ya penyel mais à peu près débordé na fali yebisa biso non bato on dirait bazaki dans bata yo le quoi bozala ki so longwa on dirait bazai ba wa on dirait Nicolo mama lobe ko changer bato nyonso bazaki vraiment ko cha fois chaîne na ngaza ya ba wario makamu na ngaza ba wario on dirait ba comme moi ko détailler artiste c'est sentir to ndenge nini na mamba penyel ya covid bon ce qui n'est bien que non mamba non que non mamba penyel si voilà makambu neti ya ba chaîne ba comité ba wario ba nini parce que au moni hypocrisie ndé ozo comprendre kapachu au moins nga tona na plateau dans un clair na lobarango ce qui fallait obeta no ba ke fallait obeta ce qui hérité obeta no ba ke hérité obeta et puis na chaîne nanga ce qui yo musicien au moins ko le kana chaîne nanga te parce que na ka loba vérité likambo mo boye ça n'engage que toi mais ce qui est sûr na lobango na warioté mais na ko pesa ba étape o est normal OK ozo ko ka pachula le lo héritier to betele bravo parce que héritier c'est sûr qu'il est partout ozo comprendre to yebi ce qui est à concentrer la musique naïe abeta musique naïe o to yoka ki o liboso BM on moni parce que héritier de la zone sibiso na BM azongi sibiso si ozo mona ba gombe na gombe beta tala ka pachula héritier obeta naïe mais elle a que c'était question de ko lobaka héritier obeta na spiritas non nazana droit ya ko féliciter nazana droit ya ko encourager nazana droit ya ko pesi ko bete maboko parce que to yebi pesi héritier outi ça fait combien de temps héritier limo qui na circulation abande ko yokana te oh biso peut-être to bande ko ya to zo loba ebi ma bo beta héritier bandika bo finga héritier mais le peut-être ba langage na biso pe eza parmi eux pe encourager le lot changer langage na lobango ni na fa na plateau na oboy ce qui le faire abimisi album na ye bandu ko beta na changer langage pour ninte non changer langage
Moi si longtemps tout le monde change mes athées. Non yo loba non. Faire pardon, ça non est fort Zonga dans la musique ya kala, ba Paulo de Souza. Parce que même pyromane y en a yo qui ont sensé. Zongi sa biso, kapachu do monde quand ça la musana oboy. Ozaka au milieu du village. Sala musana oza au milieu du village. Ce qu'on bête la musique non na lingala bato CP, non bête musique non lingala bato CP nango. Ozo comprendre. Parce que tu as que la musique nyoso mutu, au moins le artiste musicien dans le bango, lelo ebele, babo comment na passi. Lelo ba comment ba patron. Tant qu'on commis patron ça l'effort oh zoa quitter tant qu'on collait na passi. Donc quand aux gens tant qu'on commis na mbongo. Et ça ben fort ba fali ba sala. Fali français ba dans le quartier la terre et ça oh le ba leloté. Fallait anglais là comment prononcer tant sur na quartier la taille ba rangoté ozo comprendre et ça pour na nini lelo na simimbongo na comment ça l'effort na courtoyer bateau na monde qui na facilité o ba langue na kota na yeko la langue et facilité na style la musique on en bêta et que nanga bien ozo comprendre ça dit charge na photo tiki la fali ça dit tout le monde a fallu ça l'effort wana ça dit ngamba malika no yana chaîne nanga na encourager Fali Fali tu vas bimisa en anglais kitoko parce que tout le monde qui le bita musuna artiste américain c'est que ça dit ah ça ko améliorer mais yo to mona oza ko évoluer té oza ka nekirita mususu c'est le songi abimisa ba voice atongaki asala ki boye o ko améliorer comment ça dit naza on était ta musuna ko loba bongo té na yo critiquer té na ko faire voir yo parce que ngana chroniqueuse nazo faire partie pour la public asa la musique inaye ba Paulo de Souza tika na ba via ba pyromane wana beta musique ba Paulo de Souza ozo comprendre ba anti pour tout ça dit ba journaliste ba tika ka ko vivre na hypocrisie ozo comprendre so lo bela fali stili aussi sango lo bela eti na suka ko ba ki sa mutu te liko na ye ce qui peut le bela faire et lo bela faire eti na suka ce qui peut le bela wata lo bela wata même ko eti na suka beta te lo bela ekata mais ce qu'on ngai na ka lo bela bango nyoso ce qui musique est simbité na lo bate musique ne simbi na ngote kota studio bandela au moins tu na minute to fandi boy to c'est la dynastie bon c'est encore bandi ko bimi te to zela ye femme makankolo donc déjà ba faire femme mankolo ay ko sangisaki te ye muta sangisaki apese bango pe banjembo ata batongi ye ame makankolo po ye moko sai nini andima ki lisanga mais to loba ki encore awebi ke ba voice ebima to loba ki ngo poto yeba ki songi azali to yeba ki songi omonye émission na fozonga te zongi se mission wana ezali oloba ki ngo boki ba téléphone ndike ko bima parce que to yeba ki papa moko mukolo azawana nani songi ozomona tala lelo to tanga ku kombonete tala voice ebimi lelo ozo makambo te tala voice ebimi ozotonga héritier ozotonga nani oyaka ku kishasa ya mawa sempisa una pesi o mafla to fele okati sempisa salongo lelo asango so lobi atongi faire musenji ozomona tangu keni pa lobaka ke basenji bana wenge bondimaka te boyoki bango monde babimisi ozo comprendre bapesa ken ba nalobi omoni la plupart ba chroniqueuse ebele bana YouTube babimisa ba makamba bato bango moko ba leader bapesaka bapesaka ba fuite ozo comprendre omoni ye kutu tosala boye pesa ye kutu tosala boye pesa oyoki te kuna pe pa yama nirata kuna pa kenda ko lia ba filma ozomona makambo ezali yebe dirata ndenge kenda ko lia kuna bakenda kolia bafilma bango pe makambo ezali ozo comprendre kapasua yango moninga naza ko milieu du village soki musique esimbi na ko loba musique esimbi abi voix wana eza monter te ata ba monter ça qui important te ya mapaya o répondre quand même oyo répondre bisonine parce que déjà bato ba monio soli mabe aux infiltrés moninga edaki on eloko moboye o yepa aya ne pe ko loba on pe na émission te ozo mona mais par rapport ya bino monde bo se comporter ba sali bandike sali ni ebimi et ça li propreté sali mabe ozo mona et sali mabe ya moza vie na biso stopper ko sa émission YouTube ba ya na bango kapona ko ya kopesa elengi tangu yezo ya pona kopesa ba justification ezo memisa onkolo vanda garder silence fallait à frère na yo oya sala pona yo yo moko lobi eleke belé ezaka wana te ça dit soko yebi que ça tricage tika ko se justifier vanda na merline na palais bosuka
Nana Boduga a ser na bino et dit badiata aza vie na bino bongisa entre nous botika ko se justifier na ba émission eza buzo ba makasi po biso to ngana biso matière po matière tango ekota ngana vanda te chaîne na ngevandu wana ezo zela ba boni ba mata bazana posa ba information tango bino ko zo ko se justifier ka biso bito yo pesa ba opinion et ça nini ezo pesa mabe ozo mona en tout cas ba chaîne oyo bondima ko lobela ba leader bon mais ma bankolo tina suka ata leader na musique ezo beta te okolobele kaka ko changer te ata leader a bloqué lobele kaka ata que concert ba miso chez méchant lobele kaka ata que concert au matin na podium te lobele kaka mais mankolo biso to zanga biso au milieu du village pas na kena nga concert a fali ba matin na podium te na kozana nga na se soki pe na kena nga ta concert a wata ba matin na pe na podium te na kozana nga na se na ndeke nana ngomi village mais yo on dit ma kolobela ata bavandisi na ba adam takati ne chaîne mema nkolo kolemba te mema nkolo kolemba malika kitoko ba plus penya ba beton dike pa mpenya na yebisi yo ba pesa mpenya concert boni kana na lobi boye déjà no pona kota na ka liboso biloko to mona ebité so eza touche bangi basimbisa penyele parce que niveau ko filmer wana on dit ba foutene mutu mbongo on me kato action ba action tango bete ko filmer ti Richard azokima YouTube eza kitoko pardon tala kapashula salon kana ndinga bien au moins na bénéfice na on elengi na ndinga bien ka mutu azo filmer action wana on dirait ba futa ki mbongo na yebite za 12 ba bete penyel to eza na yebite nengena loba boy kapashula au moni mutu na vie il faut être sage au moni mutu na vie il faut tala nani o aza pembe na yo na to lobelo ko moko asiko tango za na coach luko za na coach makambo kolkoto mona coach makambo c'est sila te ke ba yo lokoto makolo vous comprenez acte ne ça makina aéroport wana et moi je pense que ce que ça qui touche to lukato e ba touche pas c'est outité ozo comprendre peut-être est rare to ce que ça touche parce que peigner la za qui s'acheter ozo mona si autant bona mentor mo makambo c'est sila azana makambo te nguye c'est longwa Saint-Esprit c'est kima atikalaka musuni ya pamba donc ça dit autant isoka boyo sans le savoir ka oyibona makambo penyel boyo yibona makambo otikalika pamba otikale pava pamba kapashu mo soko tambo na vie na o mo tatando sala musano boye kolinga te ba mauvais sort muso ele kana ntiana te ngai te kolinga te parce que sumo zo leke kolinga te atende to sala ba voyage boye to sembela nzambe nzambe batela ngai ata na deja ibakanga ngate ata mikanda na ngeza normal na boy kuna longeke bima ya mutu mususu c'est ça sambela nzambe bato batambo pembe na nzambe poisi oza na poisi ezwa ngate sko penye lo tambo ina mentor mo boye o akomona poisa makambo elongwa kala yo kasi passer de l'île Seigneur dans ça sous makambo ezaka soute makambo eza soute mentor non okizo ya mabe makambo se longwa nguye se longwa otambo neti kota suka pa et que le ko makambo na kuna na nini na aéroport eza ba poisiti penyel oza sagité tala niveau ya manipulation nga pena boye est certain dimanche na vandi est certain dimanche na vandi na bien a poster na Instagram mais est-ce que tout le monde il faut botuna parce que ba fanatique bele ba otuna malika tout le monde na penyete entre ta ba fanatique bango ba tindelinga nenga postenga OK ozo comprendre j'ai de messages ya peine na WhatsApp nanga ninga comment nga za loger na ville to kuta na lobby lundi mais tindika taka le côté na comprendre que passer de l'île ici abeti ndika ozo comprendre tena sepelité kapasho na session na vie na sepé na kosi na sepete donc j'ai compris que nani peine na za manipuler une grande fille comme Peigné le cause a manipulé yo moko lookinga na WhatsApp o komelinga ko na niveau postenga ba fanatique tout ba moniti ba tindenga dimanche wana ya so la stress on comprendre makambo leka ki te makambo ça ma voyage na bande ko zelenda voyager pour na comprendre que ça na vrai 12 que déjà oui on comprendre ti
akomeli ngai parce que alobi nanga tourner lundi parce que ayebi ke atikala na bajour mokie nalakisi yo même message na yebi ke tokotourne lobi lundi mais lokwa dimanche yango bakende kolia ngombe soki mbisa mai na maluku na paster Denis Lesi c'est sûr intéressaki ye ke na retourner na Malika pasteur abeti 12 ok est-ce que ça maintenant la preuve que pasteur abeti 12 intuition nanga ko raté pasteur yo abimisa de bana o intuition nanga ko raté pourquoi parce que peine na kokoma niveau yo lukanga ye mon côté si ozo comprendre avec assurance tu as posté tu as commis na WhatsApp parce que dans une église n'est qu'on répondre après prière ok c'est que mutu mo boyo on comprend donc ça dit mentor na ya saini a fini sur au calé pour ni pour na ko yipso ba vérité ke nguye kima oui et bon makambo mama na ya mali nguye kima na lobi na kokota nyoso ka na kokota ba détail poto la soka nguye kima parce que chose aki mo sel na nzamba solo me pene na kuteni pene na ba fanture a kuteni na aéroport parce que mo sel na nzamba nyoso préparer nzela ya mwana na ye biso tout on a ba père spirituel attention de ça voyage mo a ça la prière pour na yo ozo comprendre auto senga pa nzambe yango salamaka nzambe batela nzela mwana ngai na yebi ke tango yo ngoki Afrique ici ba papa pe ba vandisa ki yo ba sele mo prière nzambe épargner moi na biso contre babilo ko nyosa mabe o tricage o nini ezala te mais yo uto tambo na pasteur ye monde ni benga pasteur mais ko kutana loko mo bengi ba trico ba simiso touche so ko tambo na pasteur libabe pasteur nguye c'est kima atikala polele yebisanga une grande fille comme Peniel on cause à manipuler pourquoi parce que nga naza fanatique à Peniel te nga na défendra on nga na monaka na misu nga ok ozo comprendre na yeka ko soma ba conseil sabatu te na lobaka oyo uta kati na ngai tango yo za convaincu okuta na mutu wana mais comment mutu ko pekisa o mutu wana o sala ngompe na facilité donc c'est que ça nous manipuler c'est que vino mbimbe ozaka manipuler c'est que tina libala nde kufa manipulation majabu to tombola to continuer majabu yesolo te siko to sende ni kona to continuer majabu pasteur Denis Lesi ozo bimisa makambu oyo ya mowe si réellement famille ya Marie Moussamou paix à son âme Marie Moussamou si réellement ba yebi loko pasteur Denis so lobate ba memi na justice pona ko salir ba kombo ya batute comme pasteur Sonic Afuta na makambo yo sanini lelo na ba YouTube ba comme na ba mineti ba comme ko tsaye papa batafanda na ye arenyaka na ye sute o ba pasteur ba lega ba succès bazali arenyaka na ye sute zaka ye poko ba pasteur continuer succès leki pasteur Sonic Afuta arenyaka na ye sute afana na ye na ko na ye o ye ko tombo na likamu mo non mais attends to tika no to ke non ba délire te ce que moni ko komi comédien yebisa biso to koti ça on ba film ba comédien on compte pas belle vie to ko même pas belle vie quand il appelle ça côté na majabu parce que Denis Lesi ya ko tourner na majabu et pas belle vie quand dit va peso pe rôle non ya majabu on se comprend yo quand tu dis ce que na Peniel c'est comme ça choqué passer à Mike on se choqué ata to lali to la muki to ebi ke Peniel aza mama bana passer Mike yo tu penses ni bana te ozo comprendre ozo mona bato tambusi asuka nango pesi poisse na yo tala e convenait que kuta na aéroport mutu makambo c'est si là Peniel ozo tambola na manipulation ba royo yibona makolo ba yibona makambo nyoso otika le pava pamba ngana part na regretter na comportement wana ti muta manipuler yo kapashu la intuition na ngeko sangate te c'est que yango soki combien de fois batu miso na tala même batu miso benga na poto Malika jusque là non c'est mission na Peniel te mais to mona ki to tinde ko ba capture a combien là ki yo oui a combien là ki mais jusque là c'est mission te mais to mona zo zonga déjà ta ko to ba compliqué Malika c'est que passer de l'île ça va t'indiquer même avant nga na loba ide na nga bata poto déjà ba intuition na bango esali pona nini ponga na ka ofinga passer de l'Est na yaka ko loba ni ba vérité parce que ba vérité o ya nga ya o la sabatu ka loba ba vérité ça ba vérité te et ça comédie et ça ba comédie comment ça là ba comment zo ya ça ba analyse na o ça ba analyse na correct tika ko sali ba comme ba pasteur ba ninga yo moko déjà mi bebisa non yo ka passe comment na muto be ba ka ba tu ba otala muto be ba ka ba tu ba otala na misu
Un pasteur Denis, c'est pas ça Denis. Toko to ba retraite? Hein? Est-ce que ba retraite to biso to kota pona yo? Et ko délivrer yo. To yo mo fo kende ko kota ba retraite. Likamba soma boy. Ya boka oh. Dia nta na réalité. Dia boy ko ke bongo te? Il faut l'indiquer. Na aula on me mankolo. Kapashula. On se comprend. Parce que au tiko modi o mutute. Parce que et loko o sala ke ba modi o mutu yo esi ba doma. Musisa wana ba sala ba modi o mutu yo ese longwa. Ya loko soso mbimba. So ba bomi loko blé wana ba longo la na mbuba bololo. Yo déjà c'est longo qui meza sous to tika la bongo. OK, Malika. Toko tanol mambo Herman. Toko tanol mambo Herman. Au moni vidéo pour amoni. Na otala te. Nataki de la première saison. Deuxième saison sur Natala. Pour na nini. Na troisième sur Natala. Pour na sali nini ya. Hein? Tozo luka ko to bongisa ba misu na biso to la biloko mabete. Apuna ke kotala Natala te kapashula. Même na téléphone nga na longola parce que moi na nga ya mode face ba téléphone nga. Omoni eza kitoko te. Na loba eboyi. Herman soki osali agence ya pornographique yebisa biso to préféré to futara bien to bando tala na cinéma nga mona ke na conscience na nga bi na ke kotala mutaka Herman na cinéma na ciné même c'est ça téléphone là ba iba ite so bisa épisode muto osale banko pona nini ka berra on a fait tomber pa na ye master na Marquis spéculaire pas ça on a dit tout monde vidéo mutaka la Marquis hein c'est ça c'est parce que Marquis a plus malin que ye non. Il faut que protéger nous autres naïo. Hein? Il y a les bosses erreurs. Il y a mis il y a un moment bien la peste on doit condamner quand on bien. Ce que ça l'agence pornographique a bisabiso. A fait on la ciné à Kinshasa. A ti na ba vidéo à transférer à kabata na ciné no que ta ba film ba Rambo. Na ba commander to futi billet to compte to que ta ciné. Et amana ça la biso bongo. Ce que papa lomba lobaki na makambo uta koleka awa kena kolata toji o ba osimba bana ngai Herman ni pasa mwana groupe Simba parce que papa lomba la tatoji ala tatoji te ala tatoji oh vidéo na kata ndako ne bo oui hein et aboti sur deuxième ozo comprendre Herman o pesa biso tensioni parce que na vidéo liboso okangi na de akanda parce que yami balé Yami ba loka de ba kanda eza déjà c'est que na ba sous kanda ozo comprendre kapashula te pono likamba bono défendre ni te to comme ça YouTube loka centre batama bon matin muta sali mabe maintenant yo défendre pas za mutu nanga non toi na centre batama bon matin quand même il faut battre ba ota biso ba zo baté ba comprendre que Malika za camarade intel mais muto pas sali mabe ana do lobela parce que songa na lobelo kanginga kanda loka kanda eza de na ba sous kanda ça il biso centre cinéma Tina ka vidéo on appelle ça na YouTube. Tina ka ngopa muto bando gérer. To ya ka to futi billet na conscience nanga. OK. Na ke ko ta ciné. Na ke ta lelo vidéo saison 1. Soko saki na mundele otindi. So ipo ya bata mwindu otindi na bilo na ke ta la saison 2 ya bata mwindu. Non, ils ont propriété kapashula. Vraiment, merci. Moi si na yo. Hein? Eza nini yango kaka. Et tout le monde est bien. Pour nous, il peut se battre comme fromage. Celui qui battre comme beurre de karité. Nous avons une yeba. Oh, on a pas besoin de tiango. Pour et comme on a forme nini. Et vimba. Et moulai. To ezaki sec. Il y a un fait battre bongo. Ezaki to côté. Vraiment. On doit honorer parce que Herman ba na image ya papa Elombe. Moi été. On doit bien. Herman a une image à Papa Lombe. On a master dans un groupe Simba. Mais le cas d'être comme un bakanda, nous avons profité de ça bakanda, n'a la vérité, n'a pas sous charge. Pour ça, tous solo là, on bête makambote. C'est même quand tous à bon, le cas il pas besoin de ça saison, on a profité, on a le rapport au bon ça Sima. Eh Herman. OK. On a mutu nangai, nous côté non na c'est. Ce que monique au ça l'agence pornographique au tébiso au mettre biso courante. To yebake, té les agences attends prochainement sur bimi, tu comprends que les agences. Mais sur les agences il y a brisque que tu vends to là tu la muki bou vidéo bimi. Bon ko mabe. OK. Bon ko mabe. Merci Mania to OK nango to OK usuki sa maman de la paix. Namoni bat ba condamné makasi bato ya théâtre bakendaki. Namoni la loi azaki wana, namonaki Kovo, namoni les questions basali déjà micro baladère. Ah ça m'a ramené ce zaka ko ya na YouTube. Et moi babi bino bato ya théâtre yo ko longwa la teso longwa to zali mais bolika ngalisa mais libale kenda kezonga ki pasteur abalaka lelo lobi
est-ce que makambo nyonso eza kaka litulali ke bango bapesa ka bato tangi bango bapesa bango bainterview bo omona nga na bata théâtre omona nga bata théâtre bapesa na interview te mais tant toyeka kodéfendre bango mbango soki toyeka kokorge bango basali mabe ekomi yo ndika basiliki ngai etalanga te soki osali mabe ndika so elandi yo elandi yo ko bosiko tosala ndeni tant toyeka kokumisa adogo nakoteli eti estce adogo abengi nga mpo loba omalika amoni yo défendre nga soki ekomi makambo osali mabe baye badéfendre balobi mbango na parquet mbango état major babi tofunda colonel mwasa colonel na bimanam général hyper crime nalobi ngani naza boye ye babeta ndika pokongola za basasi ebimi te ebima so ye mpe omoni ngani naza boye moto akobima soki mpo bimi mponi bolinga baboya bino te c'est ça te mpo nini te nauti oloba nano likambo ezalaki na ebandeli awa bolinga te boboboya te poi bonsoyoka te so toboyanaka te meta mosusu na se retrouve mpe na jimo te c'est ça nauti mpe na parcours molai baremonkage combien na leka yaya tina suka na jimo paradis combien na leka tatami combien ya jo mystique ya jo kuti lelo aocontinue kaka sans arrêt azokita mpe te soki ozosala ta remonkage botai mpe salama ozomona ya jo yo ozosala remonkage santé bebe santé kaka yatika sa mosala ya jo fozo ba jeune fille oyo baza mike mpo yo santé ekita soki ozozala ka ya minene bazobakisa yo santé yo oyebi epena ye omoyeti bayamado omoyeti bayamado fazwa taille s bayamado bamibale Karine Yamado. Ok. Faza taille S. Même na o mususu Yamado wana pe. Taille S pe. Ok, Joe vraiment que ya lingande ya wana. Mais ya tout ça ba remorquage de ba Yamado. Mabeti. Oh, azobo manjoto. Yamaza nyoso ba mama tanga ismo akoto za makasi. Te ke batanga isi pe kse nango baby saka. Ya jo lukande batamikie ka rapport taille ça moi bien. To continue. Comprendre kapashula. Adogo batika mama de ya pa fana moite ezana mibali ezana ndika mbala liboso na mona mbanda mukolo abimi na YouTube tomona ka ba jeune fille mbanda mukolo abimi na YouTube na libala adogo te likambo eleki kilo makasi mbanda ya mama mukolo ana chance moite bakoteli nana mwana babokoyo baboya ya puisque kutu babokoyo baboya jeune fille mais ya ndoko ana chance te aza chance ye kuta oleka toyebi kaka basali wana sesi mama mukolo bongo makasi na bia babokoli bakoteli mwasi ya mukolo mbala liboso na mwana bakoteli mwasi ya mukolo na YouTube basi ya ba jeune fille baleka bakotela bango te mais adogo bakoteli ye likolo nango mbanda mukolo mbala liboso na mwana mbanda mukolo abimi na YouTube sobo baliojo na bambanda tu babima na YouTube batika pasteur ala carte pasteur balobi asundola te balobi bamama pe oza no mama mukolo mais comportement ozotika te comportement oyo ozaka nango naki jeune fille insolente omemi yango ntina libala tinaki mukolo econtinue te bo papa mukolo omérite tendresse te amérite douceur te bongo adogo soki ana douceur ebele surtout adogo mpa mona batika adogo asala libala nini na kimia tungo mpe nakumisi na nga delela mpe nakoteli adogo bino ba jeune fille tokotela bino te mpo orgueil eleki tokotela bino te orgueil eleki bino surtout bafille ya maboke oyo ba jeune fille orgueil eleki okomema nkolo yo moko baboke oyo baboyo yaka na YouTube yo moya odefendre tokokotela bino te
toko défendre ba de la paix ça va toko défendre ba toko ba ma de la paix toko défendre ba Vikandi la patronne Queen B toko défendre bango toko défendre na po Belvi pas de mukolo ape mama toko défendre ba si la bisa toko défendre bango so mbanda ye le reste si la pe mbadana bimate pona no na baite sentir raison tozo zela bino bambanda si la pe tozo zela bino bambanda ba peshanga boya tozo zela bino bambanda ba ajoane tozo zela o bambanda ba illuster ba kadozo bo bunda bino na bino ko defendre ka ba mami kolo awa soki mbanda bimi ya mukolo po eloko ne sala matina mona no kwa rage mbaya liboso mbanda ya mamu kolo bima na YouTube to mona ko kana dogo en tout cas dogo va na kimia botika ba lezondi mama Belinda o sundola ka mobali o bande ko kipe mobali te insolente de ki to zapi na ba fuite na bino botika ko ya ko grimacer watonje bona ba preuve makasi o ko kwesa de la peto na ba preuve makasi mama amuna ko leki na ndaku o banga ka papa te o kipaka papa na ndaku te papa ye na ye awa ya kipe bemba ya ki na maladi na ye akute na dogo asani de la paix comment elle dit kuna kimia na kimia adogo activer kimia Dibo kaiseka libale utapoto de la paix le monde nanjimi te za gambela po ti pasera tika mwanda adogo na défendre oti na suka merci beaucoup il faut voir adogo faut pesa stratégie il faut yemo zo le défendre libalo bona ite de la paix nzundu tina voile oh lobi nango moura muta bota bana ebele bongo me balingi na kati ya voile libala bongo esalama na YouTube adogo oza Belinda Belinda oya mwanda mbanda nayokaka bambanda babimaka o Madagascar o wapi mbanda na mwanda bimi na mwanda mbisi mama regrette mbiso etikalaka papa ndosala papa mama zo raisonner tolomo ya ajuana adogo ewaza ya kosepela botika asala ba nuit de noces na ye na kimia ligne de miel na ye adogo asango na kimia si te pe ma Belinda tika no makambo ya ligne de miel eleka apo oya to continuer biso beto kokota mobali so elingi mwasi au perdre mbali boso mo na YouTube mbanda famille mobali bazokumisa obelandaka de la paix amemi petit na belle famille mbanda bimi na mwanda na yokaka na Madagascar na Japon kuna nini na Paris Belgique Londres Belgique surtout ya Paris na Belgique raté après 3 jours à libala ligne de miel na bato basalite kuna mbanda bimi mais ya de la paix bimi na mwanda nano esalamate de la paix nzamba mukolo kuisa nzambe. Merci. Donc comme suka salutation Malika. Merci beaucoup na batutu balinga manya Malika. Ndeto sololika en tout cas o eza mwana nga le 23 octobre bato balinga na oloba bien bato balinga manya Malika. Kolinga mutu emona na ba acte. Si. Exactement quoi Angelica yaka madame ye wana comment ça cagnotte anniversaire. Madame alokuta nga o ça cagnotte te. Nga nazoyebisa bino bato bolinganga bo se manifester le 23 octobre Chancel Mbemba 2010 soki tozosambela mpona richesse ya mboka tosambela mpona Chancel Mbemba 2010 l'homme de Kikakati tosambela mpona Fally Ipupa mpona miziki na biso ya Congo tosambela mpona Belvi Kandi auta kofete anniversaire na ye le 12 octobre toza tellement ebele bo continuer ko s'abonner na Maliko Officiel TV Capage Télévision, Mère Sanka, Mikolo Nobenge Mama Sanka. Bravo et félicitations. Merci. En tout cas, bino tout bolinga Josmania Malika, Winnie Dianga Maman 100 jours, Magali Kambafia la lèvre électrique. Merci beaucoup Nebino tout bolinga Josmania Malika, Mejimo Paradis, je vous aime beaucoup. Carmel Odia pour l'assistance. Merci beaucoup. Pour l'assistance, merci beaucoup. Merci beaucoup Nebino tout bolinga Josmania Malika, Nebi que vous êtes tellement ébélé. Il y a Mireille Pakav Pakalov, je te salue. Vraiment, il y a Mireille Pakav. À tes conteneurs. À Benginga Malika, Keiko Zobanjungu, Bakikalungu, Bassani, pour un restaurant. Na moi terrasse. C'est ça soutien. Vous avez dans la pongite. Allô, Malika na te. Vous soutenez moto. Vous comprenez? Vous soutenez Arabi. Son gars, on s'en a cagnotte. C'était le quoi Angelica, yaka madame, yé, on a souka na cagnotte. Vous mona.
donc njela lufu pe loko bakanga ebebisa kopa bato belé merci beaucoup kokata pena ndika nga oté ekota po pesa za a se référer que ayaka madame Malelo comment singa cagnotte non ça cagnotte té en tout cas merci d'avoir reçu balandi biso badega Schengen mutunanga anniversaire à Malika badega Schengen HP Redo en tout cas l'accès makasi na yo en tout cas nayebi ke bosengeli badega Schengen HP de Bilamba atinde nanga te ata pe Bilamba le 23 on a pe na kobeta pe HP de moi nelaka et ça biso pe kano quand même ah oui merci d'avoir reçu balandi biso en tout cas beau s'abonner, beau aimer, beau partager l'émission la biso et ça la biso vraiment hyper bien et ça la biso bien. Bon Jimo paradis de appeler un cadeau hein. Yes angate. Appeler un cadeau Bible munene. Ah OK. Voilà. Non c'est ce que ba o ebino ya na ndiki sous Bible te po Bible déjà yé. O etikali accessoire boya bo sungula. Appeler un de Bible. Était un bien verset biblique bani. Ngana na ba fanatique na poto hein. Et belé hein bazape to solo na biso te mais na tongo nyo satindela ngaka verset biblique bazali yé déjà de ko na za bango ekoki na bité misusu ba ya ba o batika libo ekoki ba o batika libo soutenir financièrement ozomona en tout cas bo se manifester franchement vraiment merci na Dr Mata Mbemba na Canada spécialiste Dr Mata Mbemba yobi ka chancel hein nayibi était on a nokot on a nokot Dr Mata Mbemba oui ah on a bien ta famille Mbemba ouais kasi nokot yo yobi ka chancel ah bo chancel suki sanga kana yé kasi ya le bandi ko pesa docteur oh na yobi Dr Mata Mbemba to koti siemba maka oye Dr Mata Mbemba to ito samba bona richesse mboka to samba pe pona yé Dr Suka na mutakoti de sube invitation à Canada biso stocké Dr Mata Mbemba landa biso ba chaîne na biso kuna na ba chaîne na biso kuna ndikate c'est ça le problème ndikate Dr Mata Mbemba richesse mboka tozana indikate merci docteur Malika Mbemba za égoïste asukisi biso kana ye aboyi komema biso tina Dr Mata Mbemba kuna ndikate o de pesa kangi alanda biso kuna ngala na badudu Mbemba Dudu Mbemba tokotise na richesse o de kangi na ba artiste bazali te to suka na Dudu Mbemba to suki na Dr Mata Mbemba to suki na wana OK merci o balandi biso Merci de Dr Mata Dr Mata Mbemba Dr Nzembo opener le qui single en tout cas Malika zo cadeau et ça bien merci na chancel merci d'avoir on soit à la rabiso tolingana nzambe azana biso bolingwe koba ebakisama aimez-vous les uns les autres en tout cas merci d'avoir basouté na biso baba zana biso bozala pour de vrai pour biso tozala vrai so tolingi so tolingi nga pena na longola pe casquette wana ya hypocrisie makasi na boaka na koma soki ndikeza orozwa soki expliquer nga la chaîne yo ba memiso bankolo kuna siko yo ndeni na mema parce que origine na biso ezali soko beti ya makasi na tali okomini na pese so na moni mo so mérité te olongoli ozeli biso kuna pe ba Malika place neti oya mabelinda na mwanda ekomela o pena fo ekota bakata bato bakatela bato mama bakatela batike batindela mabelinda biso po mama de la peka na kokumisa madela pe na bino akumisa ka ba mama ba mama bazebele na yebi so ma Teresa pe kuna so mbanda bimi na attaquer nazo kumisa ka ba mama mbanda ba mama ka so ba bimi ka ndepo lelo ko sala mate mbali boso mbanda mama mkola bimi na YouTube donc to ziongo na maboko mbanda mama ya ma Teresa mo mkola bimi kuna to attaquer OK merci Arsène bye à la prochaine Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa ni États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Abonnez-vous
mpona kozala l'actualité théâtre koloba te musique na parlon pas oyoki nzala kobangabanga te na États-Unis mobimba esi bavalida oyoki nzala kobangabanga te États-Unis mobimba esi bavalida mpona mariage na yo ndeko kobangabanga te o service traiteur katika pesa ye kopesa masolo motema leo some bapesa ye asololaka bien sokokutani na ye okozala desi te katika pesa ye napesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye Madame katika pesa mère boss Juliette te valide, yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV Your tracks today. aye katika pesa TV aye Petite sœur propre, petite sœur chérie Y'a Madame Eliane Nito, la patronne Y'a service traiteur, la Providence à Paris Restaurant, service traiteur, chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida Yunani Oboya Madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya Tracks today. Yoga Juliette valide Fumukoi katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV Tracks today. aye katika pesa TV